respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapala bino. Ata fouché tozana ngote lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala et comme yete au moins de okota mabe na kata ndako maladi kidi Éternel te pèse merci pour la grâce au salut biso akopema parce que belé ba kufi to l'équipe ba on est lokote so tozo vivre ezangolu tozu pa inoya ofele lokumu kembo masanzoli ezonge pa inayo na kombo na Yesu amen. En tout cas ceux qui nous s'abonner au s'abonner au aimer au partager et nzamba ozanga te ko pambola yo bisika nyonso olanda la chaîne ya Mama Lorraine TV na lobara toujours na chaîne ya Mama Lorraine TV eza rien que bonzambe et rien que la vérité to ya wana no pona kokosa mais to ya wana koloba kosunga na sena moyo to yebaka nyonso te to yebaka mukie yango to bakisaka mwa plus na oto yebaki polobi to koya na libunga te eza erreur ya maloba. Merci beaucoup en tout cas na linga rabino makasi to comprendre to za bisika bat balobara to bisika bat ba vivaka parce que bible lobi nyonso na pema esanzola yawe dans le kola tozo vivre esengeli to pema na pesi batu nyonso mbote o balana la chaîne oyo na États-Unis nazomona papa Jean-Jacques Mazel na pesi mbote na pesi na États-Unis kaka Marie-Paul Lubamba maman Marie-Paul Lubamba na pesi mbote baza tellement ebele o balanda ngai na pesi bino mbote bino nyonso na linga bino tellement mingi na linga bino makasi yoka alika la kesa so wapi omdo zala pozo mona na l'émission so yeba te na olongolo te. Ça c'est ma maman chérie. Maman yé, maman maman bonjour. Maman Lélo. Nous sommes des Congolais. Nous sommes les Congolais. Imagine-vous les Congolais. Donc, tout ça la kabisi komonika à moi. Moi tant non ça kaka awa tika babone na ba mona bisika na osala bisika ditina ate kaka awa. Bisika ditina te kaka ditina manzangu ditina mandiangu na pesembo moi la maman Hortense moi la tante maman Blanche li kamoni yango on peut bis émission non longo la te ba bona ba bikane makambo le kaka directeur mais na ko sipimete na ko kotonka boy na ko longola na ngai te na olongola te na ma fille chérie na ma fille chérie Miro Itumbe ma fille chérie la femme sage Miro Itumbe la pesi ba femme sage ba la ngani yo sa femme sage la pesi bino mbote na linga rabino tellement mingi na bi femme sage o abundisa ngo yena nzambe bande ko nga makambi na loba na sena moyo ototika lolendo mutu aleki mutu na mukila zala te yo leki na pembe ya leki na mwindo yo leki na mulaye leki na mukuse to abana nzambe lelo to mona mutu olinga ka ngai nde lolendo kenda mutu kenda musika te na lolendo. Même la Bible nous dit asala ka grâce na mutu no so alingi mais esuki ka bongote elobi azaka droit pe azaka kanda na ba orgueil mais asaka grâce na ba humble mutu aza orgueil omona bokonza likolo te tozo ya tozo lo alléluia amen tozo seme mais na mitema na biso ba chrétien te mitema mabe eza tellement mingi. Ça c'est ma maman chérie maman Blanche maman Blanche yeyo ni mtando déranger ngam to sanga makiela on la boye na okatete amona ni partout dans le monde. Ça c'est ma maman chérie lolendo mutakenda musika te na lolendo bana nzambe totika hypocrite ko to sambela araba so baloba ngoni wana biso doloba lante mais libanda lolendo ba orgueil moko ezanga mutuna makolo to kota bokonza likolo te zala humble po nzamba tombola yo zala humble po nzamba memo musika ozela nzamba sa elo bola mais tala vie na yo tala makambu na yo
mutu no so linga yebaka bisika nga na zafo batba mona mutu asungo lobi na vie oyebi te moni mutu ozo néglige obete kaka peut-être lipamboli na yo eleka na nzela na ye nzambe atindinga na lobela yo même oza na Londres oza na États-Unis oza na Afrique du Sud oza na Kolwezi oza na Lubumbashi pourquoi pas na Mbujimai pourquoi pas na Kikwiti na Matadi na Kimpese malgré ça bisiko oza wana moni mutu ozo néglige opesa mbote te wana ye mutu osunga yo mutu olekaka so moni okangi elongo omimoni lokwa yo ndo oza likolo na ye mutu wana nde tosungo na vie aosungo lobi peut-être relation na ye ne patron na yo relation na ye ne boss na yo parce que tant yo saba minene pa na ye omonte ke lobo kangolo porte oye pe no talika mutu na lingaka te na mutu na pesa kanda mutu na pesa mbote te ka ye mutu na porte okota pete okei lobi eza bisote lobi eza nzambe moni lelo to moni yango parce que so ba lobi makambo na pesi maman Sophie Vinda maman chérie maman na ngai ya Victoire na pesi mbote na pesi ba pasteur na ngai papa mopaka na pesi papa mopaka yo kambote na pesi papa Faustin Liawa na pesi mbote na pesi pasteur Aman na pesi bana sebe pesi kitega mbote na pesi batu nyonso o balingaka ngai na pesi bango mbote na o balingaka ngai te parce que to ozela batu nyonso balinga biso to mikosi mutu mususu ko ayebi yo te ayoka te kaka dans le pomba comme oyina yo mais laisse que na loba na yo to ina batu ka oyini batu dans le pamba wana ndoki wana misala mabe esprit ya nzambe te mte tambola na yo esprit malem te za kati na yo potonka yo mto sala no sala mutu te oyine po anini muto oyina kana sala oni na vie abomela onanya yel ayibela mo nani. En tout cas, na pesi biso nyonso merci au bolandaranga nazala kitega makele les tellement mingi parce que groupe Fleet bakoksi 30 ans bazo fêter 35 ans plus tôt. Merci ma fille chérie Miro Etumbe moi la lingaki mingi na lingaki tellement mingi parce que asimba motema na ngai oh yo kanzembo tobi na kaka. En tout cas, le dimanche, quand la salle m'a renvoyé minene, n'a profité qu'on peut s'abattre na ya la main de l'Éternel mbote n'a pas si bien son mbote ban la nyoso ya ban ya pasteur Delphi n'a pas si bon mbote bisika na sote ya sango malam. En tout cas, nzamba zaki na rendez-vous, nzamba zaki musala na e et comme temps et comme saison. Ezali kambo saison. Ezaki saison maman Emile Coutinho. Saison maman Emile Coutinho papa saison maman Joël Kabasele. Il y a un temps pour toutes choses. Saison ya maman Lolo Kalaté. Avec Dieu nous ferons des exploits. Saison maman Lolo Kalaté. Saison langa Kalaté. Tout ça motema kokita parce que je sais mon Dieu que je sers. Il est un Dieu puissant. Dans l'alaté la lamukate la bandi maman osala non. L'Éternel m'a appelé et a fait sa mission. Et mission na Kalaté et mon na mission abadu. Tout ça comme malembe parce que mbangu pema lolendo ekenda la mutu musikate na linga bino mingi bande kolanga totika orgueil totika lolendo et na profiter ko baba mama bana bola sabana nzela nzambe bola sabana nzela nzambe mwana mukibu bo matisi mwana bo bandisi mwana via internet. Mwana yebi da yande ba finga kana aja mukie sko ti mwana na koloza ndeni bosunga bana la biso sunga bana baza miroir ya baboti bana baza kitala la Bible nous dit les enfants c'est la bénédiction de l'Éternel bana baza lipamboli ko ute pa yawe sko yo mwana yo tala makambo osala na internet tala makambo osala mwana internet tala makambo osala mwana internet. En tout cas to s'abonner to aimer to partager na kota kabisika nyonso nga na kota na bisika nyonso en tout cas na lobaka papa linga mwasi na yo ezala ba papa ebele ba osa buzoba na ndaka mabala akomisa mwasi ne loko arido andako akomisa mwasi ne loko la peau de fleur ye na mwasa seka ata seka libanda papa omoni wolo ozo négligé wana tonga ko bungo lobi oloba si je savais na ndako yo seka kate okomisa mwasi ne lokola okomisa mwasi ne lokola échantillon osepelisaka mwasi na ote
okomisaka mwasi na otozelana na komiselo mwasi ozelana na sepeliselo mwasi basebela mabala baloba si je savais or serré tala basa mabala ebele baokosa batuka libanda que je suis mariée mais na kati ya ndako avivra sentiment libala te libala ya goût yango epousse bato baloba kolie eleki libala non bozo déranger nga na okata te ekotaka libala ya na sentiment mais belé sikoyo po bali ko kasate kende obali oleki ba obali tokosi omwe libala ezaka grâce mutu zo néglige ko yo balo la talia so binga lo kwala bala tuka na suka na kitoko na spécial alo kuta obali pour ça makambo malamu te taba néglige c'est belé oya ko ça va je suis mariée est-ce que yo peno sala ki marié on a katanda kalibala tala moi ba stero ba libanda wana yo vasti donda ko na libala ba stero ba vandi poser mobala o mesani tellement na libala o mesani na libala o mesani na mobala comme si le quoi noko na bino comme si mobala quoi ya na bino o basani ke ba Esther moi tant ba Esther ba ya kali sola vase beta masuti Esther tango ya ko remplacer Vasti li sole beta masuti et comme ara mobali na nga mobali no to néglige ke na ndaka libala bino ba jeune fille botala ka mibalo ba na mbongo ya moi sinon ta me ma bonheur na fia mobali mobali ba koza na mbongo maza azangi eloko sala ebite aza posé te moi si mtame ma stable na vie ya mobali ta ko comprendre kota bisika nyoso akota eza donc on appelle ça donc loba to kota ka bisika nyoso o nzamba pesi obatela ngo o nzamba pesi obongisa ngo parce que tango ekimo na maboko tia maboko na mutu tambola pe na robanga nzambe ngana tusha bisika nyoso leo na ba église to omona ba protocole ba choriste to sambela ya solo to banga nzambe ba protocole ba choriste ba yaka o sam sala oyemba na bi nyoso te o etuti ngala kenda ka nyoso na sala kana sepelisa nzambe ina na ngai me ngala sepelisa nzambe do tout tembo lo banga nzambe protocole yenda za intercession za église parce que protocole yemta porte d'entrée. Ce qui protocole longo lisem na butu na tongo yo sala protocole moto nzambe tumba yo parce que on compte milieu mabele église yo longo lisem butu kundi mwana ebele bazala bandako na famille ebi ke ba bota te mais yo moko ebi ko za parent oza parent akufela babenga ena do ebi bino moko o bomi tellement mais la famille ebi te ke yo bota mais yo moko ebi ke ngana bota 4 tika nzamba limbisa yo bandeko to sambele ya solo ba mama bo etike bana biso malamu parce que bana ba kitata la bino lobi bino pe na internet bo komisa internet bo finga ka n'importe qui bo banga ba te parce que ba wiki na sima la bino bo wana ba généraux bo wana ba général mutali kola mutu ya kanzambe ozo sala po bike lobby mutu so bakangisi nga mutu obimisa ngai ayaya na mabele mutu olandola mabele ozala te mutu olandola mabele ozala te tobangaka bikolo me tobanga masumu te namu bayanzi bandoki bakongo bandoki bo masumu yo salaka obanga ngo te poani nanga iso eloko moko bien dans le Seigneur banga masumu po nzamba bundelo na bitumba famille na bino tango yo zolinga obanga ekolo me masumu obanga te combien de baso bimi na bango combien de balo bimi na bango me tendo zo banga bayanzi ba mukie nzamba likolo bakongo ba mukie bayombe ba mukie me masumu me osala robanga te yo banga ka bikolo tika nzambe azwa lokumu na oyebimi na kota ka bisika nyoso parce que za domaine na ngai ya oloba na loba okola pesa kanga yo mtozana pola ko ina ko saba analyse vas-y saba analyse bako respecter moi sindenge ba respecter moi sa cause na yo ceux qui respectera moi si la famille na yo bande ko ba respecter moi si baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango tango yo so bimana ser wana lelo ser wana lingi yo wana lokote olala kapala bino ata fouchette ozana ngote lelo ba prière moi si wana ba fera moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete o monde te okota mabena kata ndako maladi kidi